Shalom, peuple de Dieu, très heureux de vous retrouver une fois de plus sur votre chaîne, une chaîne spirituelle, une chaîne ya Bananzambe, Tobenyango, je suis Lokamba TV, chaîne Oyoyo, Ezako édifié, peuple de Dieu, une chaîne qui vous édifie. Je suis Lokamba TV, c'est pour la première fois que vous me voyez ici, alors ce ne sera pas la dernière fois. On est là pour Kosala, Moussala Nzambe, Elongo, Na, Moussal Naye, évangéliste, je suis Lokamba. Voilà, lui qui parle de son témoignage, la chaîne ABC HBC Télévision. C'est vrai qu'on le demande de faire un peu de thème et tout, mais il avait dit chaque chose à son temps. Kuna na HBC Télévision, c'est plus pour na témoignage, na série, mais awa na je suis Lokamba TV, c'est plus des enseignements, des sujets à développer, des thèmes édifiants pour nous édifier peuple de Dieu. Voilà, aujourd'hui on va plus parler sur la médecine divine, donc la médecine de Dieu. L'homme de Dieu va nous expliquer ça en large et puis en détail avec le temps qui nous est donné ici. Voilà, je suis ici avec évangéliste, je suis Lokamba TV. Prophète, prophète, je suis Lokamba. Bonjour papa. Bonjour journaliste. La bienvenue, je suis Lokamba TV. Tu s'appelles là, je suis Lokamba TV. Oui, oui. Voilà. Nini okolo bana ba abonné la biso ya je suis Lokamba. Mais dans le bas, s'abonner. Voilà. Et puis ceux qui s'abonner, ou ceux qui s'abonner. Très bien. Ceux qui ont s'abonner et que message est tala yango. Voilà. Il y a quelque chose de bon derrière ça. Amen. Voilà, et là qu'on a collé bayangwana. Voilà. Si on peut ajouter, je dirais aussi s'abonner et puis cliquer aussi sur la cloche pour recevoir la notification. À chaque fois, émission auto c'est ça. Pour ayam balamo quand suyo yebate, mais sonnerie wana ya cloche et notifié au était. Je suis Lokamba TV à côté ici et message à côté ici émission pour na rolanda rabamate kitoko oyoyo eleka awana. Je suis Lokamba TV. Voilà. Merci beaucoup na Josh derrière la caméra et puis l'équipe Mobimba, ya je suis Lokamba TV et puis église na biso ya même. Bonne église papa. Oui, église est très bien. Tozali kaka na kolukesika non tozuite. Ah non tozuite. Voilà. Mais ce qui tozui, tu peux saper adresse à Sika. Mais pour le moment, tu as le pont en Batekai déjà. Oui, Batekai déjà. Il fallait pas banda misala ba construction. Bon, obisone ba to freiner bango. OK. Bien que ba moi moteur malamu quoi. Mais bisone ba to freiner bango voilà. So nzambe asungio au contribuer pour na mbongo ya garantie pour na to Jessica nzambe opambola. Mais est-ce que Sika peut zo mona na po mikolo pe ba place yango? Bon ba place est comme rare mais du moins au bol la kisa ya mabe. Na na cause place te ya mabe que oyebo ya venir dindaka. C'est ça. Et ainsi de suite donc topé mbula boye ba laxim ba place mso na campinzi. Et dindaka suka mbule betine betibo. Mai dindi. Mais est-ce que faut eza kaka place oyo et tonga ezalaki pona ba fidèle na biso to ko kepe ba place mosusu? Bon, mais il y a musique au moins net limité, Kassavubu, Matongé, donc aux environs, cause à la mienne. Voilà. Merci beaucoup. Le loto le belaming sur la médecine divine, médecine Nzambe. Ndenge Nzambe opéra. Mais avant tout bandana singi na yo, l'homme de Dieu, au même na prière pour tokota na tokota longo na kolo. Merci beaucoup. To bondeli. Nzambe nanguya yozali Nzambe. Oya keli mokili. Et puis tant que sali mokili oyeba ki ete moto kuta na ba difficulté na ba problème na ba maladie. Amen. Mais au disposer ba solution au nom de Jésus ba solution disposer yango emon samasikoyo na nguya molimo mosanto nde na sengi tolobi amen. Amen. Voilà, merci beaucoup moto na Nzambe. Alors thème oyoyo tant na yoki yango okomelinga na humain est tellement profond. Comment Kolo a comment coopérer. C'est vrai, il y a mokeli na nyoso. Mais arriver à coopérer, ba maladie est que ba msu ba benga incurable. Oh muta mokila ko ko pesa lobi côté. Oh ba bika yepo na esi bo fan de seka raboze la liwa. Mais liwa est Nzambe asali. Ça arrive comment pour na ba délivrance ya maladie bongo et comment ko arriver. OK, natani no verset. Voilà. Psaume chapitre 103 verset 1 à 5. Amen. Psaume 103, verset 1 à 5. Bible louée. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Très bien. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies.
c'est lui qui te délivre de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Gloire à Dieu. Oyoki sikoyo, nakuko lobake, ba maladie incurable, to ba maladie curable. Voilà. Les médecins ne guérissent pas, mais ils soignent. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a même d'autres maladies curables, mais le médecin a consulté, a trouvé peu maladie yango, a prescrit ordonnance, ba salindenyo sur mes mutabiki te akufipe. Wow. Je connais un homme mais akufa ki kaka na mutu pas ya pamba. Ameli pas aspirine. Mais ake ko lala pas se reposer mais ko keninyo sangwana. Ememi. Mutu akufa na malaria. Oh malaria ça curable. Typhoïde et plusieurs autres maladies curables. Voilà pour dire que maladie monsieur leki la ka médecin. Que ba sali tout. Bon, azala ki na appendicite, ba opérer ba longo l'appendicite et sili. Mutu akomi abimi akomi na ndako. Mais à aucun pansement. Mais 3 semaines après, mutu akoufi. Donc, les médecins soignent, mais ils ne guérissent pas. C'est ça. Mais je viens parler d'un guérisseur. Amen. Et le véritable guérisseur, c'est Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Yango na répondre que la médecine de Dieu, est une médecine, une médecine ya Nzambe, munganga ya Nzambe. Ce qu'on a kati na ki munganga, Nzambe pe atinda batu, ba médecin na ye. Ndenge tozana mukili. Je ne suis pas seul. C'est ça. Vous comprenez? Parce que ceux qui sont médecine de Dieu, c'est que les alinani, médecine en Nzambe est hôpital était. Hôpital en Nzambe est église. Gloire à Dieu. Mais ce qu'on Nzambe nda kende ke au-delà. Azo ke ko biki sa nana na bandako, nana balabala, nana hôpital, c'est-à-dire l'église na ye. Azo kende partout, azo ki pété. Wow. Azo biki sa même de loin comme même de près. Voilà la médecine de Dieu. Oyo monganga akoko biki sa te. Médecine traditionnelle, topé médecine moderne, il faut kutana na ye. Gloire à Dieu. O solo na ye. A prescrire ordonnance. A consulter a sali so ba examen, ba radio, ba échographie, ba ni tout. Nde a ko pesa yo solution, mais solution na ye eza éphémère. Parce que ko biki sauter. Ce que moni ata sambela kate, ata po sambela. Mais obeli, obiki c'est Dieu. Gloire à Dieu. Vous comprenez ce que ya? Yanga lobi que mon âme est bénie le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme est bénie le Seigneur et abike obo sanabola mo ya Nzambe te chaque jour. Parce que c'est lui qui pardonne tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies, au pluriel. Très bien. Et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Les hommes qui sont même au se rajeunir. Amen. Comme je connais un homme qui a fané. Na maladie a kubi anuni. Bon, tout babi que a maladie na a obi ka sauter. C'est ça. Tout na maladie ni. Maladie ni. Azai na sida. Oh là. Moi si na kufa na sida. Moi na kufi na sida. Siko moi na moko atikali. Azai na sida, yepe azanango. Mais ti akoti na comment? Même les médecins balobi akobi kali susu ti. Et le résultat. Et ozbi ke suti. Ah là. Ah voilà. Et comme na phase ya suka. Abano me la bakiso ba melakana ba tout mais dis-moi à un certain temps nous autres cédé. Ba yeko ebisa biso. La médecine de Dieu est allée jusqu'à guérir cet homme. Gloire à Dieu. Vous comprenez? Nzamba limbisie na kindumba na yo banda ko salango. Nzambe a longoli pe malade. A changer makila, mutu a revivre. À rajeunir. Tu ne peux pas croire ce que mon on dit maté. Ah bon, même mon fils aussi, Azanango, parce qu'à Botama na yango, suite à Union à Bangumbale, ndé moi n'a pas été au bondel, moi n'a biki. Oh là. Voilà pour dire que Dieu a cette capacité de tout faire. La médecine de Dieu va au-delà de toute médecine. Elle est supérieure à la médecine, nyonso ya mokili. Voilà. Mais est-ce que ezalaka moi ba condition pour être guéri na maladie exactement sous awawa même aux incurables aux incurables même ton abus mon ton mokili akokite et sengi bino ba médecin ya Nzambe boya bo intervenir pour Nzamba tindi bino. Oui ndengo lobi bino ba médecin Nzambe ndena ngina beta lisolo comment ki médecin Nzambe. Ah voilà. Vous comprenez? Comme ça na ya ko répondre. Très bien. J'ai prié un jour dehors, j'étais à genoux en train de prier, comme d'habitude. Nazobondela, nazoyemba, nazobondela, nazoyemba. Paf, namoni, Yesu abimelingai. Avec mon fils, viens, asimika kabo. Tanga siminga, namoni mbalamoko tokomi na place ango hôpital. Hôpital moko moderne, très propre. N'habité ceux qui ezalaki na lola, ceux qui ezalaki na se, nabi c'était une vision. C'est ça. Naebate, ceux qui tozalaki wapi mais j'ai vu l'hôpital.
Très bien. Il y a sika propre. Mais bato bazala qui belé na réception. Ba malade. Tant to komi na réception, bato ba telemi ba saluer. Ba vandi, biso to leki na to double bango. Mais nga zaleki na bilamba on alataki. Oh wana ka olati. On alataki mais curieusement yende nkolo Yesu alati blouson et ba médecin. Ndeba tenika ndeba médecin ba lata kana ya lati yango. Mais azalaki na cachinete. Po ba médecin ba tiaka cachinete. Ba cachinete. Na ba gant mais ya azalaki ni cachinete ni gant. Azaka na ka blouson na ba médecin. Voilà. Ndeto continue directement tina bloc opératoire. Tant to komi namoni l'archange Raphaël que je connais parce que tant nzambe ayi ko zwanga toke na ciel. Voilà, on a ils physiquement on a habillé identifié namoni l'archange Raphaël na quelques anges. Nde bazui blouson ba pesingai. Ngape na lati blouson. Mutu azalaki étalé likolo ya mbeto. Siko opération de salama ba misa malade. Nazoto et ngape na participer na sala c'est comme si na yebi déjà musalango ya coopérer ba maman na be. Mbala moko na be wana. Tolongoli malade et tout et sili. Mais ce qui m'avait tiqué c'est-à-dire balongo la malade na mona te ndenge nini malade yango solongo. Na lobanini. Ah bon. Bah quoi, bah pas soliété. Bon, qu'on passe là, tout passe là. Mais ils ont tenté. Désolé mon papa. Papa malade yango elongo et si les papa tango kaka. Bozo kanga. Soko tie boye cicatrice ezate. Mutu pa telemi yemoko abimi yemoko. Oh. De alalaki na malade. Alalaki na malade. Tombo sali lo kana mbaba. Papa donc botongi mais bototongi mais tango atie liboko boye cicatrice ezate. Malade abiki. Atelemi ka sur place. Abimi. Mususu akoti. To bando sala mais bala ngo nde tozo sala. To sala malade nyonso. O aliboso ezali na libumu. To pasoli ebimi nini kyste myome et tout et puis azongi. Après yami baleye miso. Opération salami ya liso. Papa liso asika bazongi si balongola na yakala. Abimi linu abimi makolo abimi donc kaka bon mutonyo sazoya on faisait comme ça. Plus batebele. Après abi singa sikoyo. Abi keta la na réception c'est bato basili. Ngana bimi na réception na komi et tika soki quelques personnes. Mouké, soki 2 ou 3 ou 4 bon. Na soki envie quelques personnes mais ça va. To silisi pe bango tango to silisi nde ayebi singa bi vient. To bimi ngai na ye na l'archange Raphaël na quelques anges wana tozalaki na kati. To bimi libana tango to bima to tiki réception. Mais n'esplanade il y a hôpital ngo ezalaki munene. Mais n'esplanade na moni bato ebele. Nde a présenté ngai. Abi je vous présente les médecins directeurs. Votre médecin hein, le médecin directeur, votre médecin, le médecin directeur. Bato ba beti maboko pa et sili tankaka ezo sila ba disparaître ngana sutuki nazali banda nazalaki à genoux na osambela oh nde na bandi ko yembe suko kumisa nzabi abaté trotier médecin directeur. Donc c'est à dire que vision kao nyonso yila ka wana to monaka mutu azali na poma misu sambelika boye amoni na sala ke forte au sala kuté loko na sala forte pona ko loba ezali don oyo nzambe apesi ngai apesi biso basali na ye. Et puis tango lobe loko na ningi to kene na avant répondre à la question na tuna ki wana to kene na témoignage oyo si tu es avec moi on peut suivre ce témoignage à maman oyo azaki na problème. Ouais. Et comme Yvette. Maman Yvette. Boye bani pe on dirait. A cousine na ngai. Voilà. Omoni eza difficile bandeko. Omoni même yesu yemoko. Ba oui que il est difficile que un prophète a l'accepter na kati ya patrie na to na famille na. Il est prophète chez soi. Voilà. Siko ye aye kondima andimi ngai. Ba andimi pe ba beti li solo. Ayo ki trop. Ya voyager na ye akende pe étranger à Balakuna et puis à Bota. Mais écoute Anake, écoute na ba problème. On va faire des commentaires après, suivant en images et puis on se retrouve tout juste après. Yvette il le combat. On a RDC mais avant d'aller à Congo Brazzaville. OK. Ce que nous témoignons ça m'a ça une bonne. La ligne a témoigné parce que on témoigne na gila moulaï. Mais na kataka ndam. Na balaki balawa na ke na Congo di bala volonté na ngate
na komi kuna mobala nyokoli ngai na mwana liboso deuxième mwana nakokaki te na zongi mais lokola nakangaka biloko na ndenge ya presse nakosalanga basilip na ngai mobala azwa basilip akenda kopesa epa nganga akanganga kobota akanganga nazwa mbongo te nakobala mpe lisu te na ye na explike papa na mama bati te babi mobala wana asambelaka bosala oboye te na kati après na ye kozwa mobali mosusu tovandi na ye kozwa zemi nazwa zemi mpona nakenda kobota antuka nalingai nakufanga na mwana nzambe asali grâce mwana akufinga na tikali namonaki kaka ke ali kaka ndenge esalamaka basi mosusu mpe babotaka bana bakufaka namonaki eza normal navandi na nga ti namona 6 mois 7 mois 8 mois 1 an 2 ans makili ebimaka te nini ezobima te 2 ans 3 ans ekomi koswa libumu ekomi koswa ekomopesanga bamaladi mobali wana atindinga ti Cameroun ake Cameroun basali nga bekographie basali bavisite tout na baappareil ezobibake naza bien docteur wana alaki tchadien alobi nanga madame en tout cas naomona awa oza bien mais ndenge ozoexplike nga naomona oza malade bon est ce que mpa na bino na Congo bokenda na bakokoko te nayokaki nazongi asali nga ordonnance apesi bakisi nazongi namelaki mwa bakisi wana leo nameli nalali traitement wana mwa makile edimi ka neti lelo après ekati nango nazongi na Congo kote ya mobali tovandi na explike makambo ndenge elekaki bon eleki nango nga mpe na néglige navandi mpe na ndako ekobinga na mobali meme nasali likambo te bimanga na ndako bimanga meke problème nasali nini namonaki kaka eleki bon nde tofandaka na bavoisin bamama moko boye balingaka ngai mama wana ekobengaka mwana yo na mobali mikoto baproblème epoto ovandi bien na libala nini nayebi te mama kende komona mwana mwasi moko akuna aswanyaka peut-être akokoyede yo kikota mwana mwasi wana ekoyebisa nga alobi mobali na yo ya liboso azwa silipe na yo apesa epa nganga akanga babota na makambo no tu ndenge mpe osala wana mobali wana eza ye te namonaki yango lokola nini natuni eske yo okokoswanyenga te abi bo ifo na bina liboso parce babina lokola zebolekwa na biso na bamongo kuna mpe yani mwana mwasi wana abini badiabele bandimi aswanye ngai ekoswanye ngai na 2004 ça fait 4 ans namonaka baregle te tere aswanye ngai ode namonaka baregle me ekomi zemi avant abanda oswanye ngai ere alobaki nanga alobaki ke ya liboso ozwi zemi mwana akufi yo otikali me ya nsima yo na mwana bokokende lere aswanye ngai nazwi zemi nakanisi maloba wana ke alobaki nanga soki nazwi zemi nanga mwana tokete te nazonga na mboka na ngai kote mama na ngai na papa na ngai bazali soki okufa nakende okufa kuna nayaki awa yo oyebi okotaka bagene ekomaka trop tard parce que zemi ekomaki monene papa na mama mpe bandimaki kaka te nalingaki nabota boyebi nalingaki nakufa basala césarienne tututu nauti liwa na mwana makila te navandi ti nabi si c'est comme ça nazonga su libala yango te me mobala alingai nga tindenga bien nazongi na 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2015 naye libala mwana natuni ndenge nini fwedi ali akoma mosali monene tututu baexplike nga akoma Josue nalaki presse nazongi awa na ye parce que mwana nga alaki na zemi alobi mama ifo ya kosimba nga na bobwadeki nga bo ifo nakende ya mwana na nga ya liboso ifo mwana koko na ngai yango nayaki nakomaki awa le 17 septembre 2016 leo nakomi bafana nga natuni bango ndenge natunaka bato tu parce que nauti mosika ifo natuna bato tu ndenge entelaza ndenge nini Josué yaya fete koma vraiment mosali monene ngapoe lobi dimanche lobi fonga na koma nayaki awa opresente nga awa yaya na nga asali nga surprise osambeli olobaki te kolobi sikoke oyo aza na maladi place azoyoka asimba nasimbaki libumu ngaa nakipala nga lisusu makambo mpe ya kobota te me ndenge libumu atungisaka ngai ifo nakota ndako ifo nasoma batanga wisi na pilipili natongolaka
etikata koswa nasimbaki libumu nasongaki ndako lelo nakomi na ndako libumu bandi koswa libumu ya koswa nini makambo ezongi lisusu natindi sefoka sombelanga tangawisa sombi tangawisi na tongoli nabosani ke balobaki na biso tosimba libumu pourquoi parce que nasambeli mingi nazwi babateme pele na baeglise mpona koluka guérison zero nazwi bateme na babima na baeglise mike me nadembaki na libono navanda na nga mpe kaka nazongi ndako le 19 moyen te titi ekoswa bakomprime nakomela nakotombola me esalaka bongo ka tokomi le 12 na ba 5 heures wana nalali naopi libumu eswi ekangami makasi libumu nini bandeko nini ezosala na libumu depuis natongoli mpe lobi na pokwa nasonti ezotinanga na telema na telemi na bimi libanda nake na vandi navanda bonoko eloko moko esali nini nati maboko natala bwenaki nana nabengelaki nanga mwasi nana temieye nini nana tala nini nana nde ozomona chokola nza depuis l'an 2000 mwana nga nakufaka na l'an 2000 2016 16 ans namona amakila te mais Nzambe a visité kaka na ndenge Pasteur Joshua alobaki ke simba place ezosuwa na simbaki libumu ti lelo depuis le 12 ti lelo ezobimaka loka bafungoli robine. Alléluia bana Nzambe nani mokonzi nani Nzambe nani mobikisi Yesu nalobaki nini notolobaki bato mosusu omeka tobisimba tobondele esili ndenge ozonga Nzambe olanda otina ndako makambe kosalama tina ndako mosusu si place mosusu tina ndako. Alléluia amen. zela sikisa bomona sikoyo nyeni kosala oui nayebisi baleki nanga na bino alingi moto ayeba te natala nani ya vrai ou bien ya lokuta ya vrai yaka eloko baninga bamonaka bon lokola nakomaki na 46 ans na banda okipe te parce balobaka ke lea mosusu makili ekangamaka na 45 nga bon evanda nango mpe kaka na sina koti bana mibale ekoki mais oyo Nzambe asali Nzambe Josue Lopemba. Alléluia nani mokonzi na bandai kondima te biso tuna ndako to bandai kotoba Freda alingi ba prière Freda alingi ba prière mais namoni Alléluia namoni ke Josue Nzambe Josue azosala aza monene Voilà, on vient de suivre cet élément, c'est tellement magnifique, mais donc yé atika azakani musika. Cousine propre. Cousine. Au fan n'avait pas na bango. Oui. Tu es bani bien. Et ça t'es en de quoi defa non. Ngai na bota na mama kulutu ya bota na mama leki. Nde to sale. Omoni. Alors, nde sikoyo maladie na ye sengeleki omondi nga lobi, il faut ba opération, ba nini et puis atamboli ba place belé. Moderne, médecine moderne, médecine traditionnelle, tout, bah meki ndenge nyonso. Rien. Et puis bah règle pe et bloca. Alors, c'est tout le blocage alors quand ils se disent zemi toni mais azé ba pété. Zemi pété le côté ainsi de suite. Alors tangoyé awa pona kaka ba opérer à landela pe ba soins médicaux et simbi pété. Ne siko ba ko bété l'histoire mais ndeko na comment pasteur munene. Ah bien bon. Il faut siko na kutana naye. Ngai ko kutana nga tanga kutani to sambele sili azongi na ndako ale pouf malade limwe règle pe mbala moko et bimi azongi normal yana yeko témoigner zolela émotion esuyé omoni ndenge azo témoigner zolela pona kolobake la médecine de Dieu et bikisaka oyo monganga ya mokili bakokite oyo médecine tradi praticien bakokite parce que même ba médecin bazo kokutana ngai il a encore un autre témoignage que azam médecin Yemo médecin. Médecin. Abeli a consulté même baninga les médecin ti ebikité. Et c'est nga opérer genou et puis na malade azala ki nango. À moins déjà que non ça ne va pas. Alandi bisopé. Aye to bondeli abiki. Aye ko témoigner obi en tout cas pour nanga na omona elekela ngai. Voilà pour dire que la médecine de Dieu est au-delà. Amen. Pour na okoma médecin na mokili oyo na traditionnel même moderne
esengeli ba initier yo esengeli oyekola nzoto ya mutu mais ce qu'on a zoté ya ezalinde mutu ayeko ya keli nzoto. Celui qui a des pièces de rechange de corps humain, c'est Jésus-Christ. Amen. Yabiso toyekoli yango te eza don onza mapesi yango ozolanda na Marc chapitre 16. Très bien. Verset 17 à 20. Et lobi, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Yango na répondre déjà. Ah, place cette question là ngai. Nini ya liboso ezali condition liboso ezali yonde ondima ke nzambe azali médecin par excellence. Azana capacité ya n'importe quelle maladie. Personne qui ondimi yango moni Yesu mingi ezali kaka qu'il te soit fait selon ta foi. Selon ta foi. Amen. Okay? Abi ta foi t'a sauvé. Amen. Va en paix mon fils ou ma fille. Tu crois? Tu crois? Oui, je crois. Voilà. Si tu crois, tu seras sauvé. Si tu crois, il y a un azolo il ne faut pas douter. Amen. Parce que celui qui doute, dans Jacques chapitre 1er, verset 6 à 8, Natanga, Amen. comme ça, yoyoka. Wow. Mokanda Jacques chapitre ancien, Bible ancienne. Bible mystère. Jacques chapitre 1er, Nabandi, bon, Nabandi verset 4. Mais il faut que la patience, bon, si quelqu'un d'entre vous manque de la foi ou sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement sans reproche et elle lui sera donnée. Amen. Mais s'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côtés et d'autres. Ouais, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant de toutes ses voies. Okay? Wow. C'est que ce qu'on s'enguit sans avoir la foi, Bible dit que on s'imagine quelque chose de la part du Seigneur. C'est une personne irrésolue, inconstante dans toutes ses voies. Qu'une telle personne ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Doute. Mais ce qu'on médecine en Zambie est qu'il est au-delà. C'est ça. Parce qu'il y a encore plusieurs personnes qui n'ont pas bango. Azo douter, à douter. C'est ça. Aboya. Aboya à douter. Parce que baïbi c'est ka obikate. Aleke pa na ba prophète ebele, ba le bambongo et ainsi de suite. Mais nzamba sungi to kutani aondi mate. Nataye na ndenge nazali. Atali me akutana ba grand o ba yebani biso to yebani na bisote. Mais to bondeli azui sur place solution. Nde ememi siko emati kondima na ye. Au moins siko nzamba sala bongo. Peut-être yo pozo douter ozola nanga na maladie non. Peut-être zo douter na makamo o nga na zoloba. Mais essayez un peu. C'est ça. Nzambe a visité. C'est ça. Pe okumisa nzambe e matsa kondima na yo. Amen. Mais est-ce que ko prier bongo mbala moko solution ya mbala moko te za misusu pe prier pe boyer. Ezali na lobiwe na mokana Marc na chapitre 8. Tokuta histoire ya aveugle. Moutazala ki aveugle. Yesu Christ abondeli pona ye. Akei me amoni penza. Atu yaka ndeni lobite na omona me lokola habité ni nzete lokola ni nzete tamba habité yaka lisusu. Abondeli pona pour la deuxième fois ndé comme on a clair. Ah voilà. Voilà pour dire que n'a pas encore bonne 2 fois, 3 fois, 4 fois, même 5 fois. Ils ont de persévérer. Ah c'est ça. Ndenge nini papa moko na lobali solo na bona pona 8 fois. Première fois bikate, deuxième bikate, na 8e fois yobika. Mutu msaza na sida na bona pona 6 fois. Rien. Première fois, deuxième fois, titi na 6e fois na yobika. Mutu msusu kuto nito bonde la na sida kaka mbala moko paf mbala moko pa biki. Ah c'est ça. Ah pona kolobake. Mobiki sina biso ezali nzambe. Yene mutasalaka, il faut avoir la foi premièrement, il faut persévérer. C'est ça. Yango na Romains chapitre 5 verset 3 à 5. Yotanga, ton natanga kaka. Pesa natanga papa. OK. Na Romains Romains chapitre 3 chapitre 5 verset 3 à 5. Verset 3 à 5. Bien plus. Nous glorifions même des afflictions. Tozali komi comme Satan na bapasi. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Parce que ozomona wana, douleur ozoyoka wana, malade ezotungisa yo, blocage ezokanga yo. Ça fait mal au cœur. Mais yango de salani produit
La persévérance. Wow. Donc, parce qu'on a même on a persévéré. On persévérer. En dehors de la foi, tu dois persévérer. Ok. Pour tout à la Eli. Akanga Kimbula. Mais comme on a fungwama. Abondeli ti et simbité. Abondeli deuxième fois ti et simbité. Troisième fois ti na septième fois ndeko simba. Mais kokangeze facile. Yango monique malédiction. Tout problème moko ya blocage frein et ya ka vite. Ya atteindre moto. Mais mususu pona ko fungwa mais comme un problème. Yango il faut qu'on persévérer parce que la persévérance est pas ça. Ah non. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Oui, ok. Ceux qui ont persévéré, n'est qu'on peut sa victoire dans l'épreuve aux anangwa. Très bien. C'est pourquoi on a persévérer qui m'a casse la prière. C'est ça. Ataba tuba fingi, ataba salanyo sonobi et talingate. Ngai na zan objectif na ngai. Nzambo na yoka sang. Pe na tangi na Bible. Ki asalaka akopambola nga, akosala pe kati na nga. Amen. Et voilà. Parce que papa, mais tous les yeux tellement belé la témoin. Continuez dans le verset. Elle a continué, Babi. Et cette victoire, l'espérance. Oui, ok. Il faut avoir toujours l'espoir, l'espérance. Espérer. Au moins, ici, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Très bien. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oser espérer, bana. Mais au moins, on a désespéré. Déjà, on doit sauter. Il faut espérer caca. C'est ça. Parce que nous avons appelé Abraham et Bana, maman Sarah a 90 ans, 90 ans. Abraham a 100 ans. Elisabeth a 80 ans. Nous avons appelé Jean-Baptiste. Il y a Anne et d'autres personnes. Pour dire que nous avons la capacité à ça là. Il faut toujours espérer. Et puis, Babi, la 5. L'espérance ne trompe point. Parce que ceux qui ont aux yeux espérance, on a qui ont ferme l'espérance. Ata au moni lokote nga ngai na kozala mutu munene ngai nzamba loba nga déjà nga na senga nzambe ngai na kozala mutu ngai na kobonga na suka boite boseka nga lelo mais lobi o Jésus ta loba ke kanga nga photo mais lobi boka mwanga lelo batu baka mwanga bako kamwa yo mama papa ata oza na poto ata oza lobi les gens seront étonnés surtout le maman belo kuta nango oyike mon qu'il faut pas verset silité na continuer voilà. L'espérance ne trompe point. L'espérance ne trompe point. Or, l'espérance l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Espérance parce que il est un Dieu d'amour, un Dieu compatissant, riche en bonté, rempli d'amour. Même si tu avais péché. D'autant qu'il y a un verset psaume que c'est lui qui ôte tes péchés, qui pardonne toutes tes iniquités. Gloire à Dieu. Akolimbisa yo mama, akolimbisa yo papa. Pe okomona likambo yo, oyo sengi wana, oyo espérer okozwa yango na kombo na Yesu. Amen. Na pesi malo. Voilà, papa, mutuna moko ezoyela nga, mutuna ngo eza mwebele menata na biso yo. Nabi ebongo bandoki. Ndoki oyo alia batu akomi siko na passe. Passe c'est lié à mon moyen te ba à moins que azoke ne kokufa po ba komi ko réclamer ye. Aye osambela pona ye alors que ye moko kati na ki ndoki zanana est-ce que okobi ki c'est non na maladie wana to obanana nous médecine na yo place wana guérison et obana ndenge il y a des choses au mona mutaza mutumabe aza occultiste aza ndoki asala makamu surtout mais akuta na problème Dieu les guérit vite par rapport na yo motozo banga nzambe imaginez pourquoi pour que même maye na repentance vous comprenez. Ce qui a quitté à Kangi Motema, tout rassemble au monde à ce que Kanda Nzambe. Ça c'est un. Deuxième chose, Nzambe a 5 à Moutoua se repentir. Au moins Moutoua, a comme Nasuka, à se repentir sincèrement, Nzambe pas ici. Ata liabato attendez, j'ai reçu des sorciers dans l'église les mois passés. Je les ai reçus, moi quand ça mukolo, moi comme on a muké. Mais mukolo a joué à Pessimouana. Moi nazo sasa ablé papa na aller maman na ye même na quartier terrible yé pas ne so tiete mais atalo beti zelo mona nenga ke boko yo kasam ouais ça OK pas ezio so kufite frappe moko yo sakana mais petit muki il a 17 ans sikoyo je les ai reçus et to bondeli batiki na ya mukolo na ya mona muki obi papa en tout cas natiki
po kindo ke sama be ba même pas ba prophète ba men ba tamboli ne biskebele ba ko kité e ba bi 140 places o ba tamboli 140 places o ba tamboli mais esilité mais wana esili ayi papa en tout cas na komi mwana na nzambe pesanga baptême abi eza pas si puisque kuna na monde na biso oza riche na otamba na avion na mituka naza marié 4 femmes na plusieurs enfants mais awa na souffrir tant mususu pona lia na osenga nde koko akabelanga mais kuna naza riche eza important te omoni bazomona yete yepa mona bango te abongwani atiki tout akomi tous les jours na église wow ba poser ba question na zesu na mona bango te eloko te ici pona koloba ke la médecine de Dieu ekendeka même na ko bikisa makama molimo parce que tokokota makaba basije mususu amen vous comprendre voilà ba maladie spirituelle ba problème moko spirituel la médecine de Dieu les autres bikisa peut-être osa bloqué blocage na les spirituel c'est ça et il faut aussi qu'on nzamba guérir yo spirituellement comme ça physiquement de moni makam physique on s'en bien et physique on s'en bien mais spirituellement tu es malade spirituellement tu as des complications tu es marié spirituellement c'est ça et physiquement au balate aussi au bota na molimo mais boye na zoto po bote ça difficile ba msupe bazali a bota na molimo a bota pe na zoto nde siko il faut siko bana ba komi bitumba siko kende na balingité kende siko na médecine moderne to tradit praticien obika te aux solutions te solution pose joie il fait pas na zambe papa est-ce que arrive à rappeler que ma prière monsieur sa guérison guérison des malades nini boye et comme il y a pena combat moko boye yepe bandoki wana o bakanga malade wana baye yo pe o ye boye même yo pena ezaka ba bitumba moko pena comme il y a problème bon o lati e ba comme isko ba million ko yo bikisa ye to yesko pa na papa oyo papa mbuke oyo ezalaika ke akufaki ta una bonela sekwi na obima ba esprit ezola na ngai oyo ekangaki ye ah ok biso tozi muto na biso yo bikisi zelo komona totiko te tokosala mabe mais mutasima ina zota zate tant to yokoma na avenue Munzana na luka mawa na komi ana na telemi no bi bandalelo pe na minute na zoloba oyo olanda ngai na nzambo frapper ngana bino esuki aw direct le c'est-à-dire disparaître après guérison ba prière retour et na zona no attaque te na zona peut retour te vale loko na koloba sincèrement libosa nzambe amen peut-être ba sali mususu ba zo pe bataki ba zo ba nini mais na mi glorifier te ça grâce au nzamba sala ngai amen voilà c'est ça mais alors bituma musu ezala nini obondeli pona mutu mutabiki mais famille na ye ah ok et comme problème pona nini akende kuna ikosome mutabiki ndenge papa moko na botanga kombo na ngaba na vini fish ayaka ko même ayo kanga même na kinga si même na zoto mwana na ye azalaki anémique SS to bondeli nzamba changer makila vous comprenez ce que alors mwana komi bien akomo sambela papa tomboka na ndenge sakana to bi ye catholique pourquoi mwana kekuna mais abiki ba kepe ba sa examen makamu surtout makila échanger akomi groupe O abiki mais papa a sepelité mwana bibela bele konso isili akoma bien ce que papa kananga ngana bakate un jour sœur na mona kete na culte ndeto za suivi évangélisation ndeto koti to kota boy aïe nzoka papa kana kanga pourquoi ngai na zwa mona na mena na rêver ainsi de suite yaka mbala moko na zoto na lukaka yo off kanga na zoto na kingo nakubuma yo non c'est ka abi mwana na lisusu te mais uti obika na mwasi na ye na bana na mibale ba papa ezalaka tete ndango ne ba ikolongola papa na bango oh mwana biki bana ne peza mibali na mwasi na ye ba telemela peza ndengo sakana te pona kolobake o moi siko ezate attaque na zui ya esprit mabe mais mutunde aye pona agresser ngai pona nini na biksi mwana na ye propre o moni ba biloko bongo pona kolobake voilà c'est ça mutu musu amona azaki na problème to bonde la biki mais mutu moko na famille a telemi abani pasteur la magicien bino bokene nini oh mais magicien to moni magité mais abiki voilà c'est ça pour dire la médecine de Dieu est au-dessus
de toutes les médecines. La médecine est supérieure à la médecine. Wow. Mais est-ce que la médecine, comme la Sunasuka, tous aussi ça déjà signalé bisokuna, impact nini, maï, huile d'olive et joie. Merci beaucoup. Wana nakoko tanga nde ba verset. Hein? Pona omona sikoyo. Pona batumusu baboyaka mai, baboyaka nini? Huile d'olive. Huile d'olive, baboyaka to nini biloko eza biblique. C'est ça. Or c'est pas correct. Parce que dans Psaume 51, David a dit, purifie-moi avec les objets, je serai pur. Bato bazoboya biloko mususu eza na Bible. Soki nomina bondo tanga ba verset okomona. Les ébélés. Eza ebélé. Non ba Jean chapitre 9. Voilà. Verset 1 tokiti. Pour non lingana tanga ba verset belé mais ngonga ikoki. Aïe aïe aïe. Toko sisa nyoso vraiment. Les lots raté. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Verset. Na banana début. Verset 1. Voilà. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. De naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ok, continue. On a continué. Après avoir dit cela, voilà. Il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant clair. Vous comprenez? Yesu est abixé na comment na subika? Non. Abixé nani? Azu soyi. Soyi. Aboki na mabele asali poto. Atie nani na mis. Abi ok sikola. Ko sur place na bika ki te abi kende tika na ma silo ki suko. Ka mai wana pe. So kende na journée esa linga bika. Jamais. Hein? Pourquoi ka silo? Tika na siloé tanga sukoli na sani nini? Amoni. Lelo yo Yesu alobi nini? Alobi ke o nga na sali. Bino pe boko sala ngo plus même koleka. Parce que ceux qui le longa na komi ke na boaki soy na sai poto na tie pas aveugle la moni internet ko zwa bato babi eza ya magie azandoki mais Yesu asalaki yango. Voilà. Tozuli susu verset mususu Marc chapitre 6 verset 7 à 13. Voilà. Marc combien papa? Chapitre 6. Marc chapitre 6 verset 7 à 13. Verset 7 à 13. Yoka. Voilà. Alors il appela les 12. Yesu abengi ba 12. Et il commença à les envoyer 2 à 2. Oyoki atini bango 2 à 2. Oyoki? Voilà, baza 12. Até personne on peut pouvoir. Tanga 13 mbala moko poto gagner temps. Voilà 13. Il chassait beaucoup de démons. Ba bengani ba démons et ils éloignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Basali nini ba malade ba bika basalaki ni service ni basalaki. Nani? Na huile. Na huile? Oui. Si tu as un tabimi, il y a un pasteur. Ton frère, c'est moi qu'on a en Australie, bien papa. Et puis, il a était, il a un peu de souci, il a Bible qui n'était pas à 4 téléphones. On a regretté. Vous comprenez? Parce que nous avons recommandé qu'il y ait un peu de c'est ça. Alors, on a fait un peu de c'est ça. On a fait si on prend nini bato ba obungisa bana na zambe awa to moni ke Yesu ye moko atindi ba yekoli pe ba utiliser will pe ba bikisi bango siko où est le mal songa na saliam hein on comprend siko vraiment est-ce que on comprend na comprendre dans Jacques chapitre 5 verset 14 à 15 Yesu Masia verset 14 à 15 quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appela les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en l'éloignant d'huile au nom du Seigneur. Voilà. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Oui, c'est la parole. Ce qui nous a ça va verset. Nani un roi Ézéchias, dans 2 Rois chapitre 20. Voilà. Nalo bakaka parce qu'on appelle ce verset 2 Rois chapitre 20 verset 1 à 6. OK. Nani roi Ézéchias abeli.
Nzamba tini prophète Esaïe obi kende yebisa ye akufa atika déjà testament. Prophète Esaïe ta que vrai prophète a yebisi. Roi sikoyo tango prophète akei roi baluki afukami contre mir obi Nzambe kaniselanga na bolamu na sala yo. Ndenge na sunga basali na yo ndenge na sala Nzambe abi Esaïe zonga yebisa akobika. Dans 3 jours. Question sur la tourne wana pour te clôturer. Et fini offrande de dim à jouer rapide na guérison et maladie. Mais eza lié na makamanzambe puisque so bato mingi ba éviter que ça joue un rôle important où il n'a mai est ce qu'on a dim to offrande. Et joue ka rôle makas parce que Nzambe a se souvenir kana yango. OK. Na Malachie chapitre 3 verset 13 à 18 okuta que bon Nzambe batosaka makambo e konso Nzambe ko se souvenir na bango pe akufuta bango. OK. Alors sikonde Nzambe siko atinde ezobi yebisa ye akobika dans 3 jours. Pe na bakisele 15 ans. Wow. Mais abika kindenge nini? Ezaï Nzambe bisi azwa poso nzete. Ati yango na place ba il sera nezali akobika dans 3 jours. Abika ki au nom de Jésus te. Na bi ba poso nzete. Donc prophète pas bisi botanga Bible. Azu pe ba poso nzete c'est nini? Batie place on après 3 jours abiki na. Il y a un Apocalypse chapitre 22, verset 1 à 2. Tanga. Tout ça là. Et belé baby Bible te. Ngai Yesu muta enseigner la Bible. Amen. Il y a un zolo ba makambo eza biblique. Oya tembe atanga. Oya pas boy na ye. C'est la parole. Ba to boy qui même maloba Yesu 22. Bana verset 1. Voilà, verset 1. Ah. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois et dont le feuille les servait à la guérison des nations. Ni essayer servir guérison des nations. Makasa. Makasa. Makasa nzete. David, vous comprendre. Ce qu'on attend, il y a un moment qui est comme sous son Nzamba salaka. J'ai reçu une maman. Moi nanae azobela kosu esi la kate. Nzamba bisinga James abuka kaka lumba. Atiango atie moi mafuta amelisa ye. Eza nango verset te eza au nom de Jésus te. Maman wewe lumba kende zwango zwa mafuta mbila. Sangi sango fina melisa mwana. Akia melisa kambala moko pa abiki na. Prière te. La prière qui peut en être. Voilà, pendant que l'obake, tolandaka ainsi dit le Seigneur. Surtout. Mais nous sommes dans le lobby awa. Tout. Il fait ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Oyoki? Et ça tête aux basé, bisobik sabatuka na mai, kaka na mai. Bisobik sabatuka kaka na huile d'olive. Mais ça, je suis témoignage, je me suis les cas là-bas, mais ils voilà. Quand la téléphone. Mususu pe na yambi ete kaka aye na bi maman Nzambe bi kende obiki. Voilà ya kepe abiki. Voilà ezali ndenge Nzambe mituna me papa obaine nini polo baleka abiki. Ka bongo. Ezali la médecine de Dieu ezali yo prophète, yo pasteur, yo sœur frère en Christ, landa ainsi dit le Seigneur. Parce que yo motobiki sate. Amen. Ouais zobiki sa Nzambe. Amen. Nzambe ko lobelo ke moto amoni pasi mingi. Akenda sala ka jeune. Jeune à 2 jours. Mais moto ka zobela za soukir. Ah, mais papa, naza soukir batonga chaque jour. Abi, soko zo tonga, kata tonga. Souki salelo, lobi sala gêne. Na lobi kuna 2 jours. Et si abi amen papa na keka na sala. Maman wana ake asali gêne akati tonga. Balo maman oko kufa. Ba pasteur kolanda bango te, ba pekso kisi oko kufa. Même médecin. Asali yango abiki na. Mususu clinique ngaliema parce que abano sala. À l'époque, et pas papa André Kimbuta na hôtel de ville kuna, mais mbongo isalaki. Abeli comme ne Karina, autaki masina. Na biso ke akoto pitati na klinga lema. Abimi moribande. Mutu kane mutezongi sake na ndako ke pona yeka est comme compliqué. Alandi biso. Ba yet na iti église na mutu kaya komema. Autambola te. Ya komema balalisi lelinga yewana. On plein kilt. Nzamo yikele bondela pona. Na boni pona na kombo na soba tellement tambola pa tellement tamboli sauter papa et sili donc na bio zonga mendengo zonga na bakoluka mwenyo sotu ba zongelo na ndako oko gêner 2 jours comme ça yokuta nanga mutu adi etawana
Ah, je ne yoka kifuna sac bakis. Oui, aussi batakisi moko te on. Ko melangote. Azongi na état zalaki. Oh, il faut alia mais à saligène. Tala mutazongi force aizoya zo témoigner. Tala médecin azalaki sur place. Tanga témoigner na ba tramador na bino na ba nini tout bozo ya kwa voilà jusqu'à présent. Ah témoin voilà la médecine de Dieu. La médecine de Dieu. Oui que ba mitune za kaka est belé. Bon. Alors vous voulez poser encore d'autres questions? Je n'ai pas eu à poser. Vous avez des problèmes, vous avez des malades, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on peut dire par là. Vous voulez contacter l'homme de Dieu, le numéro c'est vrai est affiché. Surtout je vous demanderai, je vous supplierai de vous abonner massivement sur votre chaîne spirituelle, votre chaîne que je peux dire pour une chaîne édifiante. Voilà, chaîne Espoir, chaîne Oyo, Bonzambe et Zanakati, une chaîne qui vous édifie. Abonnez-vous massivement. Là, je suis Lokamba TV. Vous ne serez jamais déçus. Alors, le numéro est affiché, papa, c'est vrai, mais Mouto n'est pas Lukata Moussou. Potem est vaste. Oui. C'est vraiment vaste. L'équipe même là, on va faire ça. Mais Mouto, autant que le capé, moi, conseil, moi, Kobenga, tout, on passe un problème. À cause ça, n'est pas contacté. Bon, plus de 143, 9, 98, 17, 18, 54. Plus de 143, 9, 98, 17, 18, 54. Moussou numéro est Ali. Plus de 143, 89, 91, 91, 055. Plus de 143, 89, 91, 91, 055. Voilà. Yangoana. Deux numéros. Mais numéro moko est comme un problème. Bah pareil, il y a Kinshasa, il y a chinois. Et formater tous les numéros. Oh. Oui, comme si tu as un message, tout appareil baby. Mais na sengi bata poto, so un appareil bien. Oui, qu'on supporter. Message. Il y a bien il faut un iPhone. Nous avons 29 000 messages. Plus ceux qui combien d'appels manqués et ainsi de suite. Appareil CD et coquité. Voilà. Faut avoir un appareil moko. 12 Pro Max wana. Ndeko yo soki ozana makoki. Il faut 12 Pro Max wana. Problème zate. Eloko bien ya qualité ya bien. Osombi otindelinga nzambo pambola. Soki pa moni ke kuna ezate otindi ate pa brada tanini. Oui, to na ville ezali. Ya ba $1000, ya ba 1200, ba 800. Ba pareil cher voilà. Wana ya qualité voilà. Auto somba $200, 300. Donc et kufa et supporter. Faut pena iPhone. Ya moni bato msusu kutu abenga na enregistre ka numéro maintenant tout c'est qui s'il vous plaît. Ah papa obosaninga ngabi Zambe. Non mais sous te pour appareil ndé abungisi biloko tout. Pour excès ya ba message ba appel ba ninde appareil supportant mchuti. Il faut Pro Max wana. Pour yangone muteza moi récent et okanga pena papa tamulai. Mais faut changer le téléphone. Soki o benginga so zwinga te comme message. Voilà. Message na répondaka. Mais appel manqué est difficile à répondre. Parce que papa numéro ni les autres compliqués. Ça peut te passer wana sous comme un message est belé la numéro moko. Voilà. Merci beaucoup papa. Il va répondre à une invitation à Bisso et puis on demande à Bisso vraiment mingi je crois par la semaine aux angate tous les qui s'arrêtent 2 éléments il y a ba thème moi qui to koboé aux autres toucher même peu dans témoignage na moko. Oui. Merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Voilà. Mais je vais prier pour les gens. Amen. Toi aussi ça la prière wana pour na te clôturer. Moi déjà je vous dis merci d'être avec nous. Il y aura l'émission et ne zappez pas pour l'émission vraiment débute na suka pour ozwa les tomba ya malamu na émission donc bana on pena na début sina suka et surtout partager yo za na Australie tindela ndeko za na Angleterre wa za na Angleterre tindela wa za na Côte d'Ivoire pour être mission surtout ça la édifier liker et puis ce qui est important commentez laissez vos commentaires. Posez vos questions dans vos commentaires. Nous, on va lire vos commentaires et puis on répondra à vos commentaires. Papa, tu sais que aussi ça n'a pris. Ok, avant de clôturer, Nalina Longola Bato qui vaut qui m'a quoi. C'est-à-dire, dès que tu as allé ma kamanzambe, au moins Nzambo ya bengi biso, à l'obi que tu as salé là au nom de Jésus-Christ. Si Nzamba l'obi nanga salé là huile d'olive, na salé. Voilà. Si l'obi salé là maï, na salé. Si l'obi nanga salé là mabélé, na salé. Si l'obi nanga non, salé là soy, na salé. Avec le moussou na poids que soy na mis. Oh.
aye penza boye bana nzambe biso bwakele so ino na miso na fungoli so na bwaki so pwa na fungo na bwaki so pwa na bizonga na ndako azongi na ndako nde siko kuna na ndako nde ma miracle salami ayomona voilà donc sauf eloko ya mabe hein mais oyo eza na voie normale ya nzambe on peut le faire mais il y a d'autres personnes ok nzambe apekisa obi yo kosalela mafuta te et kosalela pango te parce que nzambe apekisa c'est ça bien que c'est biblique parce que Dieu t'a interdit yo kosalela mai te mais ko généraliser te pona batu nyonso ok vous comprenez ce qu'on dit dans zoloba très bien voilà c'est ça pona lo baboy Samson nzamba lobaka neka kata suki te yoka suki siko soki ezalaka Samson ke aza sikoyo pona ba miracle ne atika suki siko alinga lobaka bato bokataka suki te suki bokata te ezama be botika ba suki ekola eza loko ezaka pona yo ko généraliser batu te ko généraliser batu te izana mibe ko musubongo nzamba ndenge na sabo na ba instruction divine ezana mibe ko musu nzamba pesanga yanga mais oko bimso na ko généraliser ngote no bimso ngote omoni neti exemple neti suki na yo en tout cas noir cibla nzamba aboyango omoni siko c'est que batune bozolanda bolobaki suki aokata suki kangi goutte mais bon lobby déjà il faut babi lobby la releki lobby déjà il faut pour papa tengsinga la version pas de l'émission la kangi goutte tibo papa pe ki mungala aboki oka na internet merci beaucoup bon na lingi na sambela soki olingi zwa mai na yo simba yango na obi soki olingi voilà soki po olingi te simba maboko na ngai nga na sambela nzambe la guérison divine la guérison de Dieu la médecine de Dieu ekendeke au-delà au nom de Jésus miracle s'opérer onction nzambe lata mayana na kombo na Jésus Christ omela obika osukola obika otiana misu obika na kombo na Yesu Yesu yonde nzamba délivrance ozamba pièce de rechange au nom de Jésus dès que zomela elongola blocage libabe botutu stérilité elimoyo nzamba visiter yo yomto sima boko na ngai onction lata yo au nom de Jésus oza solution likambo na yo maloba na ngai lata nzoto muto changer angote ezala scellé par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro et un nouveau thème auquel on va débattre avec l'homme de Dieu. C'était là l'évangéliste, le prophète, le pasteur. Je suis Lokamba Kunz. Et sur votre chaîne, je suis Lokamba TV. On se retrouve très prochainement si Dieu ne revient pas. Au revoir.